C'est mon beau pour bien sûr. Kaka yango na sengi merci na tout le monde pe na pamboli mutu nyoso azao soko za na projet na ye pambola mana kombo na Yesu amen. Na passer directement en exhortation na biso tozotanga na mukanda na Job 14 1 à 2 Bible lobi boy l'homme né de la femme, sa vie est courte. Un frère, il fuit et disparaît comme ombre. Total sur le verset Somme 90 1 à 3. Balobi boy. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde de l'éternité à l'éternité. Tu es Dieu. Tu fais rentrer l'homme dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez. Amen. Amen. Bien-aimé Balobi, l'homme est né de la moto utile. Bien-aimé, sans Jésus-Christ, baza utilité. Pose la utile. Est-ce que ça n'a pas de façon quand bazaliao? Soko soko kanga te soko za moto satana. Mais na yebi ka moto satana zate. Batu nyoso bazawa nzambe moto asala ki bango. Baza batu nzambe. Est-ce que ça n'a pas toi bandimi yango?
soki bondimi bobeti maboko mpona lokumu na nkolo Yesu Kristo. Mutu nyonso aza ya Nzambe. Mutu nyonso aza na droit ya lipamboli ya Nzambe. Mutu écarté yo te. Parce que c'est Dieu qui a créé le monde. Il a créé tout. Mutu akotisa na bafidélité te. Mutu abenga yo mutu amasumu te. Mutu abenga yo mutu apamba te. Mais lokola Yesu Kristo akufeli de kuluso mpona ntina na mokili oza utile na kati ya mokili oyo. Mais loko na koyebisa yo yamba Yesu Kristo lokola mokonzi mpe mobikisi na yo. Wana yo kokufa okozala retourner dans la poussière ozala na dignité babenga yo ke akufi elongo na nkolo Yesu. Est-ce que ça mtazoka ngai? Na Jean chapitre 6:54 Bible lobi boye. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ce que tout fait à la mission, c'est ce qu'on dit Yesu. Le corps de mon côté, mon bibisi. On lit à quand toi Yesu. On met la matinée à Yesu. Nini tozwaka sen omeli ve wana eza kolekisa makela na Yesu. Soki yo oza na Yesu ondimela Yesu Kristo oza moto ya bénéfice. Yeba ete mokolo na suka okozala ressuscité pote oza na Yesu. Est-ce que ça moto ayoki ngai? Jésus-Christ dans ta vie aza Seigneur et Sauveur et tu seras gagnant. Polonga esengeli ozala na Yesu. Polonga esengeli ondimela Yesu. Yango nazoyebisa na bandeko baza abalika na Yesu. Na baoba yamba Yesu. Nabo bayambi Yesu pe. Lukambo yo yamba Yesu poza la gagnant. Est-ce que ça moto ayoki ngai? Est-ce que ça moto ayoki ngai? Yango nayebisi mutu moko soki ondimela Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi oza gagnant. Soki oza gagnant oza awa betele lisusu Yesu maboko makasi pote yo oza gagnant. Pote yo oza molongi. Tango bozonga poussière okende na maboko ya Nzambe bisika bongisaki mpona ntina na biso. Amen. Tokangi miso na biso tobondeli. Seigneur, merci grand Dieu. Tika ete na moment oyo maloba oyo ekota na mitema na bato. Wana toyebi te toza poussière tozonga na poussière. Nous devons être des gagnants en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tika ete na moko ba oyo nanu bayambi ete pe baluka koyamba ye po te lobi bazala baganyant. Bao bayamba ye ba persevere po te na tango bakokufa bazala sûr ke bazala maboko na nkolo Yesu. Na nyonso lokumu ezoka epai na Nzambe na kombo leo nde tobondeli boye na lisungi na molimo mosanto mpe tolobi amen. Basantu babeti lisusu maboko makasi po te baza ya Yesu. Dispari autour de la lelo. Sans plus tarder, nous avons le leader, M. Borel, le leader de l'orchestre, à un témoignage que nous avons rendu, pas encore heureux, mémoire et à l'unité de la mission. Voilà, et si vous avez une pièce, ça fait que si ça va être et nous, leader, avant d'apprendre Koloba, on va à la couleur de la artiste, on a beaucoup de casse mission de la maboko wana bobeta beta pesa maboko mpona grandeur na Kristo. Et donc yanga komona na Monsieur Borel Messi orchestre suka za kobina za kobina pa na ngai si malade ebandie nebisi non ndenge nzoto za bien te boye je t'autorise d'aller te faire soigner. Ce qui est bien, tu vas revenir. Auquel leader, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, le jour où Messi Azokoufa, a tindé la bisogno surtout ma bonjour, le groupe Mobimba. La Tongoana, moi j'ai vu, la WhatsApp, la numéro naé, a tindé la bonjour. Bizarrement, le groupe Yorkese, a tindé la guémoutounion surtout bonjour. Et donc, sincèrement, je voudrais la dire devant tout le monde que la mort ne nous sépare pas. Bien au contraire, la mort doit nous réunir. La mort ne doit pas nous diviser. Parce que nous sommes tous de recouvre.
La mort doit nous réunir. Cette jeune fille-là, cet artiste-là, devant nous, a bâti un orchestre belé. N'engé trop barkaka, parce qu'on va danser son direct sur Gindengenini. En principe, il faut qu'il y ait un leader de Wana Bazala Awa. Yango wana, on a témoigné Bolingolanga. La Koga qui peut faire dans le palais, la team de musicien. Mais naïe, pour lui montrer que vraiment merci beaucoup pour tout l'effort que tu as fait dans mon orchestre. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour le travail que tu as fait. Vraiment merci, sincèrement. Jamais nous allons nous oublier. On ne t'oubliera jamais. Encore une fois, notre course à Zawa, on dit bravo l'artiste. Merci. Bis ezakuna oyo akokende cimetière babis ezakuna babis mibale ezakuna mpona kokende cimetière eza na liboso kuna tokomona yango. Prenez les dispositions pour le départ de l'enterrement au cimetière de Mingala. Oui, la sécurité, c'est pas du Corbia. Nous attendons le Corbia pour la levée du corps.
Abiek.